Celle qui veut qu'on fait des choses. Elle s'est fait maintenant. Oh, Patuelengi Bandeko. Je fais un live. Et c'est beau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Topé Simbote na Premier ministre, ya Chilombo. Voilà. Nous sommes en train d'enjoy. Enjoy life. Oh, la jalousie. Quand ça a commencé la jalousie, c'est Maman Mimi Isungu. Mbote, toza na Venise. Toza kosala ba vacances. Toza na kati ya Venise bandeko na ngai. Congolais toza musika bandeko. Pour tapoter live, Maman Mimi Isungu, pour parler de partage. Je suis toza ko vivre, babio. Toza que la maman Judith, toza que la Yezoua. Les amis, la vie que nous avons choisie, par exemple, moi, la vie que j'ai choisi de dénoncer, c'est profond, c'est honnête, c'est bienveillant même pour les Congolais. Moi, je devais être honoré par les Congolais. Je devais être honoré par les Congolais. Les amis, la vie que Chilombo mène aujourd'hui, il n'en avait pas hier. Nous, on vit pour nous. On ne vole pas chez l'État. On se contente de ce que nous avons. On n'est pas là pour faire les malfaisances, n'est-ce pas, des autres. I enjoy it, my dear sister. I'm very enjoy it. We should. Nee. I'm just trying to follow. Toza la kati ya Venise. Les amis, bino ba Congolais de tozo yebisa bino ke boza na vite bozo koka kontima te ke boza na vite. Tolobi ke boza ba bolole boboyi. Botala baninga na bino ba Sénégalais. Botali baninga na bino ba Sénégalais, osomona ba jeune Congolais bato djalelo, bato djalelo bazoko yembela Chilombo bazoko sala musala bien te. Otali batu o bakoti parti politique kaka ya 10 ans. Parti politique ya nouveau président ya Sonko na président ya 44 ans. Président polygame, ozotala penza bato bakoti na vie, bazolo ba discours eza na tina. Bazolo ba makambo eza na tina. Est-ce que to koyebisa bino boza ba bolole ba Congolais bo wanga ni vraiment te ke boza ba bolole. Congolais, Bouangani penza ke boza ba bololé te. Congolais, il faut bondir ma boza ba bololé. Omitali penza na miroir en tant que Congolais naza bololé. Otali penza ba bato ba koti na pouvoir na Sénégal. Déjà pour ba kota na pouvoir, combien de fois Macky Sall a changé makambo? Baboyi, jeune patriote. Tous les Sénégalais se sont mis ensemble. Parce que dans le Sénégal, on a Biko Lebele. Et ça, on a Kazamas, Balingabasa la sécession. Et ça, on a Biko Lebele dans le Sénégal. Et ça, on a Biko Lebele. Mais aujourd'hui, on a pensé que le peuple est conscient. Mais le peuple congolais, il est inconscient. Ils sont dans un monde de conscience, ils sont dans un film, ils sont coloniaux. Bota la maman premier ministre. Bololette. Ce qu'on t'a dit, c'est que l'inaye, et ça, l'inaye, au moins, il place nini, parti politique, il y a Sonko, papa, papi, bonjour. Regarde, en face, il y a les fonds de soupir. À droite, les anciennes prisons. Et à gauche, l'ancienne cour d'appel. Ok. Puis, c'est le musée le plus grand de la ville. Je m'appelle la ville. 2 secondes. Mais en passé, les prisonniers passaient dans la cour d'appel. Vous les amenez ici, de l'autre côté. Exact. Donc, ça fait comme ça, les fonds de soupir, parce que c'était les derniers soupirs avant la mort. C'était pour faire... Exact. Ok. On va les exécuter. Donc ça, c'est le petit pont qui passait pour qu'on puisse aller les tuer. Donne-moi quelques minutes, moi je finis. Tozolo banabino, Nicolo Njonso, tozo éveillé peuple congolais, peuple alingi kona mukate. Peuple azaka kadjale le bomoni ba jeune sénégalais. Peuple mobile telemaki, tout le peuple sénégalais ba telemeli, basali Macky Sall ba tcheye barrière. Ti lelo Macky Sall a bimi avec un peu d'honneur, c'est pas parce que Macky Sall n'a pas travaillé. Ce qu'Otali ba œuvre Macky Sall les alliés, belé. Otali neni, comment on appelle ça? Otali
aéroport basali banzela basali na Sénégal millionnaire baza kuna millionnaire congolais boyesi biso ke oui batuluka baza millionnaire millionnaire côté nini papa aimé bonjour millionnaire baza côté nini millionnaire congolais baza te bazotya barrière congolais bazala millionnaire te millionnaire eza indo pakistanais na banani oyo na Libanais na bakuyakuya mais peuple congolais zoba bazobisa bino boza babolole bozoboya kondimaka boza babolole botali kaka eloko yuti kolekana na Sénégal botali kaka eloko yuti kolekana premier ministre banome ye aye koloba discours patriotique botali mama na bino wana Judith aye koloba makambo ya bozoba nzambe akoya nzambe akosala nzambe nini asalaka na makambo ya mboka to gouvernement mboka mobimba mama wana za premier ministre mais za belge mama wana za premier président aza nani aza belge na constitution congolais okozala na double nationalité te président ye moko aza belge bana na ye na mwasi ne baza belge bino makambo koyindela bino kuna bango bakokufa nzala te parce que bango kutu bachilombo bakobwakaka ngunda te parce que baza na résidence na bango bafutaka impôt na Belgique bazoyebisa bino bozoloba isabla biso tozovivre nga na vivaka na ngai naza na vie na ngai na dépendaka na bino te parce que de toute façon boza bapauvre bakongolais ebele boza bapauvre il faut toyebisa bino boningi mpe kondima te ke boza bapauvre boza na balabala te boza na mwinda te boza na place touristique te awa po okota kutu na église otala kaka église ofuti mbongo ozomona mbongo makambo nyonso ezorapporte na ville nyonso tozoyebisa bino mikolo nyonso matin midi et soir mikolo nyonso matin midi et soir que boza bapauvre 45 c'est même beaucoup. Je vais couper dans un peu là, mettons dans... Oui, non, à 45, tu as raison. Tozo yebisa bino ba makambo nyonso, ba peuple congolais baza au chômage à vie. Ba jeune congolais à 44 ans ba bizengi sien, 44 ans congolais aza kizengi, 35 ans kutu zoba, 24 ans bébé. À cause de la décision, à cause de la place ni yazo kende te. Attention, bazo pesa bino message nyonso boyo kakate. Ya bino nyonso boyo kakate. Nyonso congolais, nyonso eza mafinga, mais il faut te qualifier bino. Il faut te qualifier bino botali kaka ba jeune, Sonko jeune, président nani Majaki. Président Sénégal ezana. Comment est là? Hein? Diomaye, otali Diomaye 44 ans. Otali kanzoto ango, otali ka elongi ango, mwana muke, ozotala penza mwana muke ya mayele, ba papa Chilombo wana ba mikolo ya ba bolole. Mikolo ya ba bolole bazoboma mboka nturo yo famille ya mwasi wana, osi moni mboka neti Kongo ba pesi yo ba responsabilité okende kosala feti. Ça veut dire oza muyibi. Je dis toi na totala CV na ya, zai kosala 1 an, azana 55 ans, 56 ans. CV moulayi ndenge wana sala kanini incompétence no so bazo bengane na misala pona incompétence parce que mutoko za na CV moulayi ndenge wana ta na kati ba institution donc akendaka na ba engagé yene sol disant tanga nozo tala kaka ilobeli na ye aza dame de fer té aza muyibi bakokoma miyibi ba uti ko yiba neti na minito akoyiba lisusu parce que ba nomé yo discours ya buzoba discours ya banzambe discours ya ba foi ya nini foi ya ngombe foi ya ngulu bobo kala na foi tokosimba na maboko 5 ans bango basali azalaki ministre ba evre na eza wapi congolais na so enjoy kitoko makasi foto yebisa bino vérité si tozo enjoy toza na bana toza awa toza kosala Venise makambo toza komona na ba film ya ba James Bond tozo mona makambo ba film ba James Bond toza komona penda makambo ya James Bond siko tozo vivre en live oui tozo mona ba Venise na James Bond tozo mona na James Bond siko tozo vivre foto yebisa bino congolais boa bato apasi babolole mboka itonda bolole il faut topesa bino makambo comme ça boyokaka botali ba Sénégalais kala te biso tokokende biso ko vivre na Casamance tozokende kuna tozokende na biso na ba Sénégal wana na été tokokende na Sénégal parce que ko vanda na bato lolenge il y a la plus ancienne fabrique de verre de vitre de vitre de verre. Ok. Come? Qua. Sì. Che adesso le fabbriche sono lì, sì. Però la prima fu qua. Sì, ma se andiamo lì saranno aperti? Beh, sì, credo di sì. Perché no? No, sì, sono aperti, sì.
Sì, ci mettete 10 minuti per arrivare a Milano. Vous dites quoi? Sì, bello. Ah, ok. Avec les bateaux. Gondo, eza neti nini? Eza taxi. Oh, Gondo, eza taxi. Oh, taxi te. Eza kaka pour la visite. Hein. Oh. Ouais. Même les ambulances. Comme lui, il est parti, c'est... on a vu aussi même les éboueurs hein, venir ramasser les histoires. Parce qu'ici, il n'y a pas de voiture qui rentre à Venise. Il n'y a pas de voiture. Donc, tout se passe dans l'eau, en fait. Il y a des ambulances, il y a des éboueurs. J'ai vu les éboueurs tout à l'heure en train de récolter les saletés et tout ça. Même les feux rouges, il faut s'arrêter. C'est chouette, ça. Que des ponts. Ouais. Ben, ils n'ont pas le choix, il faut qu'il y ait toujours des ponts. Tu sais, non, mais on a fait, on a bonesha. Mais on a passé, mais jamais t'as bonesha bintu kari. Bon, t'as couillé, on a t'as ma passeport. Moi, comme on va passer la passeport, t'es basé dans la visa. T'es là, on va passer mon visa, bah ya app, bah congolais, bah quoi yata, bah vivre kaka biso kaka modèle aux autres là-bas. Vicky, arrête de t'énerver. Je vois que tu es mal à l'aise. Non. Ouais, mais dans quelques minutes. Ouais. Mais quand tu vas grandir, tu vas dire que ma maman m'avait amené ici, ma maman m'avait amené là-bas, n'est-ce pas? Tu sais que le jour que je suis venue, j'étais tellement, comment je dirais ça, j'étais tellement le matin et tout ça. Tu vois, le soleil, ça te donne la vie. Oui, j'étais en train de vous dire, les Congolais, parce que bozangi électricité, bozangi maï na robinet, bozangi banzela, bozangi pe éducation politique, bozate veka c'était malhonnêteté à outrance. Kobanda na président na bino ti mama ya président, mama moko oyo to bengi ngala comme ko benga ye Rayatola Khomeini, ce qui guide suprême, Mama Marthe. Ya Ratola Khomeini yende sikoyo azoke gérer mboka ba congolais bazomona ngo normal que mama wana atelemaka agera ka mboka mama wana primo piano tra l'acqua alta e l'acqua bassa. No, arriva sulla linea verde normalmente. mama wana asalaka makambo ya mboka abengaka bato baya kosala soki ndenge nini ye ba ministre bakendaka na ndako ne bomonaka place ni mama sifa azosala makambo ata mama yemo bomonaka ekote nini comment beaucoup za la bizengi boyi boyi bizenga pendeza ba terme moto moko ko se révolter azate comment mboka mobimba beaucoup za la ba bizengi ndenge wana bato ayi depes bato ayi depes bamemi bino bizengi sien bazomema mboka nyonso na bizengi avant bosala makambo nyonso bokena na koleke pa mama Marthe et puis bato bazomoni yango normal pardon nga nazo enjoy life na kati live wana enjoy na kende koyoka makambo na ngai makambo ya histoire to kende koyoka poto kote église to futi mbongo poto baluka boye to futi mbongo makambo nyonso ezaka kofuta mbongo baloba na bino te so tozo enjoy tozo enjoy jalousie bovanda kaka yo za jalousie jalousie likamni ya mbongo muyibi mbongo makila ba congolais combien bazana kati ya zamba na minito nanga za kotambola kuna zo sala wenzi oleba dika soki bazo yebisa bino makambo bimi boza ba jaloux et peut-être makambo mboka wana za biso nyonso eza makambo ba IDPCT mboka wana za la ya biso nyonso eza la ya mutu